390 kobosa na béton te voter pe Fachi Béton président na biso ya mwana mboka o boyebi numéro 20 Lokola Mukwa Tombolo. Merci na papa Noël Jésus na o asaleli biso donc na peste tokoka kité ayo libérer biso pe na hôpital to na maladie na bana donc to remercier pe na 390 kaka. Papa Jésus Noël asali bikamwa kati na hôpital à Sescom baza mingi te papa toko voter na ko. Papa na biso Noël aye ko bimisa ba maladie nyonso o ba umeli bazangi mbongo papa na biso aye ko sala bikamwa en tout cas vraiment biso sona sima papa na biso asimba libende to aki obele to umeli makasi vraiment mena oyo asali to ko bosa na ete to bosa bolamu na ete 390 biso ndena ya umela.
kodumate. Parce que Mboka, il faut être bonga. Au moins, on a projet que ça va mais forage on a salé les binois au moins il continue à quartier au rebi pino au rebi combien vous sommes baba polo au yo préféré que baba ninga no bandeko no bazanga mai na yo zana polo esprit wana yango zozo sa Congo si petit esprit yango donc so pas ça bateau bazanga esprit ça bateau parce que nous avons sima pour l'égoïsme. L'égoïsme, nous avons l'intérêt dans yo. Yo, c'est qu'on vit pour nous. On a dit même si député, il faut pas voter dans 20 000 balles. Combien? Il y a des raisons comme ça va député la vie minime. Parce qu'on est dans un bon. Oui, c'est 1000 balles, ça, mais ça la pour la bino. Il y a des qui ne pas la bino. Face à la bino. Calculer ça pour le moins, ça 5 $. Aux yeux, on fait 20 000. Et ça, les 100 000 $. Oui, puis 100 000 $, combien de projets qu'on ça, le quartier s'est développé. Voilà, bino, il y a un projet. Net, il y a un espace, même jeune, terrain, moi, basket, il y a bien. Papa Maï, papa bona Maï, Maï ça va. Ouais bien aidé. Dans la vie de papa, là vous allez voter la mutuelle ma passe. On va voir les nini. On va voir. Vous voter là-bas, on va les faire du show. N'allez ensemble parce qu'il faut développer quartier haut. On n'aura pas. DG, acheter. Chaque
sensibiliser localement bayeba kozwa mai ezaka projet moko wana te projet yaisaka de couture okotia bamashine ao etalina malamu azala elenge alakisa pe yango ekwana so elenge nalingi avenir na ngai mboka lelo ndenge tozawa ekobongana bapolo te nakolobango bitumba oyo bokundi na vi mpona kotangisa bana esengeli na bino bote bandi otongwa me soki otangisi oniokwami filmu ye ati c'est-à-dire oniokwami otangisi osali boye azo se retrouve te yango moni biso toye na makambo ezosala te mbula ya liboso aproche o biso tozala Yo, massa! Kota te mama na filmer. Et que lobby,
l'équipe par hasard azuka d'inspiration ngo yo moza motongi un candidat à la députation nationale même forage basali on a vu étale on a fait la maille et tu es parti de la base de maille et tu peux pas pour le projet et il a comme de la toute on a la maman on a la fille on a été si pas au total c'est dans le oyo azali na posa ya koleka kolo oyo tobengi papa nosala na amen. Merci maman. Papa umela oleki bango tali boso tanga te Mau sauter la caméra. Masuk mati yo. Okey. Papa Sibi Jésus Zingolu. Attention. C'est-à-dire chaque jour, nous avons tous à pousser. Parce que des fois, on a par exemple la Mukamba, qui dit et c'est mon langage de soir. Il y a mis balai, tant que mon la salle Lanzambe, Bandi m'a accompagné chaque jour, ils ont confirmé que il y a solo autre ali komema ezali eloko nzamba tie kati na biso mpona koyebisa bino ya solo ntango tozwi makanisi oyo esali mbula mibale misato toali kokoma buku mpona développement ya Kinshasa ya solo tolaki mpe na mwa bobangi tobi eske tokokoma eske mais na kosambela toyebi soki nzambe apesi vision apesi mpe na provision mais chaque jour toza koavance eza koencourage biso tozomona ya solo bato balingi changement ya solo nde tala ntina totamboli mpe mo ebele kokutana basali na nzambe mpona yambo ndenge tokoti awa tokoka kosenga d'abord prière na bino prière nde eloko ya motuya tokoki kosala nyonso soki nzambe afungoleli biso nzela oyo tozonga tokende te na ndimi te ke tokokoma ata tosali lolenge nini bino bato bozali bakambi nzambe apesi bino pouvoir
spirituel likolo ya mayebeli bosenga na biso eza kosambela mpo na biso nzela ekoka kofungama esika nzambe alingi tomema peuple ya développement tokóma na développement ya mibale kosala davantage par rapport ya oyo esengeli tosala tala makambo mibale ekotisi ngai awa mpe ya misato mpe na makanisi ya koluka esika awa tokoka kosala centre de formation professionnelle namoni mpe awa ntango nakoti namoni mpe lopango monene ntango nakendai na monga c'est vrai que moi na besoin de suivi ya mabondeli raison par là ozali kotote bisika mpe boye basali ya nzambe bazali oke nzambe asunga. C'est vrai que na district na biso boye ya lukunga bandike bapesi ba programme to lolenge oyo bango mpe bakokomiolakisa. C'est vrai que nzambe azalaka na ndenge na motu te biso nde batambula na posa oyo nzambe alongeli donc seke toyei kofutala te na mokembe ata innovation développement ezali te seke bato bazali wana te makanisi ekozala te biso tokuti na bilekoma ezali raison ke fo koluka kongo kosakola koluka soki nini kotia po ke olingi développement ezala na ntina na développement omonaki ke antaki mwana lukunga makila lukunga omoni ke nakotika boye population banyokamaka nanu boye te toyoki elembo mai tokotika kaka boye te mpo mboka yango mpe ndenge ekomi kitoko bato bazala kaka batanga mingi olingi okomisa bato mosusu bazoba suite ya centre ya formation bon wana mpe biso ya mosusu mpo tokoma mosusu bazoba mpo bato mayebi bakomi ebele na mboka donc suite ya formation nde yango wana moto ekosala lingomba ezali vaste mais ezali demande okoyeba koyanola malgré programme na bino tozomona tout à fait ekomi tout à fait donc ya mbango ya liboso peut-être mosusu akokima mbango tika nakende nkambo lokola temps ezali bongo ekwa ebele si bauti kuna basopani ebona kometango talita sala eloko metike ngai tongami eli patrimoine mondial ya afrika lelo ozomona nkamba neza kotonga ma patrimoine mondial ya bon biso objectif bapesi biso awa neti babelo anemba yimbo alors simbangi to clôturer mpango fo le reste oyo etikali ye moko tata simoki mbango aza na bana na ye tondeki na yoki na ngai papa Noel papa Yesu nasekisi bato azala awa titulaire na ngai azali te me nyonso nazoloba awa aza na wandere me papa tala programme nyonso boyei malamu ndenge kaka nalobaki okosolola na bana na yo tobongisi deja espace tuna oza na liloba joi eza na yango te ke yo kaka moto oyebi nini po esengeli na yo ke oke bayebisi biso bayaka na batokaka porte ya nzambe pambapamba te yo moko oyebi nini oyo esengeli no kosala sino mpona biso merci soki bosilisi ubien avant bokende kuna tokosenga na ye nzambe tokosenga mabondeli po epesa nzela nyonso oyo boza nango besoin ekoka kosalema na kombo na biso bato te me na kombo na ye moko nzambe tala liloba lingomba yango wana tokoki kozala lobi deja yanglobe nyonso nakanisi ozalaki anglais okombo bazali koluka yesu omona sikoyo wana ye kobanda libala lelo oza elembo na tie bongo na maso tozwi partenaire oyo tokosala na ye misala oyo nyonso ti ekokende na kosila élection eza mokolo moko eza le 20 kasi tokolala bambuta bazwaka ngai na kozala nawa kotia portail ofungoli lopango lobi clôture yango esili baportail ekoti
pe bitumba na biso tokokontinue kobunda yango nde boyebi nzela na biso efo esila mobimba otango ata mpe clôture yango ekosalama sans te koka kozwa valeur oyo esengeli bino tokota sanzango ya décembre mokolo oyo ezalaki ya libomami bino nde bato boyebaki kotina na mokolo nde bipai oti basali na yo buta nganga nzambe mokonzi mpe ngai yolani me mongona ebela balingi mposa na ye te bino bosala kati na ndako poke ye azali poso moyimbo poke ye azali mwana ya bakongo poke ye azali moko oyo azali na souci ya développement tel que tel baprojet oyo apesi kati na esika oyo boye papa Simon Kimbangu na nzela développement ya milieu tosoumettre bino yango bino nde ezali na nkamba po awa mpe ezali extension ya epai ya papa Simon Kimbangu centre oyo tokotonga awa ezali mpo na formation gratuite bamama bakozwa formation ya ofele awa wana etali banani etali bamama etali mpe na bajeune mama nyonso quelque soit âge na ye azali se mama centre wana tokotonga ekobanda na baformation misato formation ya liboso ezali ya coupe couture formation ya mibale ezali ya esthétique ezali ya informatique na secrétariat bala baformation misato tokobanda na yango tozwi mokano na bakonzi ya lingomba po bapesa biso esika ntango bazali kosala clôture ya lingomba biso mpe toali kobanda botongi ya centre wana parceke tolingi soki clôture pamba te ya lelo tobandi mpe libala ya seko na seko po jade se développe mobimba kolongwa biso awa toali kokoma epai wapi forage ezali soki toinaugure forage nde tobimi toye napesi liloba oyo na ye nango napesi mpe bamama bazali maloba po tokoka kosolola nayeba nini oyo esengeli mpo na nga kosala mpo na bino toyokani ezali ya mai ya ofele ezali mpona kotoka mai kuna ya ofele oyo moto nyonso akomela ntango tokosilisa so nasilisi kosala miting nayeli bino mpe mopaya moko esobe boyebi sikoye awa akoloba te soki tosilisi kaka forage nga napesi liloba ye mpe aza liloba koyebisa bino nde tokutani kuna oyo bamwa motemisama Sadi mabele pona dino. Wana namba ibu maboko makasi pona dino mo. Watu wabeta maboko makasi pona Jésus. Boni na Yesu. Nani wa Jésus? Ale maboko makasi pona Jésus. Ale. Jésus. Ale. Kuna esika bakosala meeting kuna pako koseka kuna biso sokolo mwawa elongo malembe esika tozoki
Moi bien. Etimana Noel epika pende. Jésus que les avons musique. Omélie. Hier, tous sont été chéris dans le match. Là, c'est aux autres côtés. Yaya. Bon, on a comment la porte. Maman, on a été au tout le match. Maman. Solo quoi dans le but et quand on va casser. Tosepeli makasi na ndenga ye ayobimisa biso na hôpital tosepeli makasi netinga na hôpital na rumbela makasi mais tosepeli na ndenga ye. Merci papa o sali pona biso. Tosepeli pena donc merci pena merci na papa Noël Jésus
na o asaleli biso donc na place tokokaki te ayo libéré biso pe na hôpital to na maladie na bana donc to remercier pe na 390 kaka to mona msusu te ka 390 ata tokeba ndako to raisonner ka 390 na lala na lota ka 390 donc merci pe tosepeli makasi papa Jésus Noël asali bikamwa kati na hôpital ya Sescom baza mingi te papa toko voter na nko amusala na yazo sala ke liboso mais bobosa numéro na été numéro 390 toko voter ngo na nko Jésus Noël yende mam papa nzamba sala bikamwa apambola ke liboso akozwa na sepeli makasi pona makamu papa Noël asali pona biso to umeli auto yaki obele to umeli makasi vraiment mena oyo asali to kobosa na ete to bosa bolamu na ete 390 biso nde na yi aumela vraiment ngape na yeko bakisa maloba en tout cas vraiment awa toza na hôpital à Sescom papa na biso Noël ayeko bimisa ba maladi nyonso o ba umeli bazangi mbongo papa na biso ayeko sala bikamu en tout cas vraiment biso na sima papa na biso asimba libende biso na sima na ye papa Noël Jésus toko voter na nko ba matabaki ta biso ka na papa na biso na sepeli pa Jésus na yeko bimisa bato na hôpital po mingi baza bazé na moya kobimisa na hôpital comme na hôpital te mais na moya pa Jésus ayoki moya bandeko na biso ayeko bimisa na hôpital to tondi ne sengo mingi na moya to landa pa Jésus baninga biso ba bimisa na hôpital bazala na volonté ya voter papa na biso 390 pona oya saleli bango mingi bakoki osala ngoti na sepeli makasi pona omona na moi makasi to tambola to etina kati hôpital à Sescom pa Jésus ayeko bimisa bato na hôpital o bazanga ki moyen abimisi bango afuteli bango bambongo plus de combien donc na koyi ko tante bazanga ebele yango na sengi merci baninga nanga o nyusto tu bazana bana awa bazala na volonté voter papa Jésus numéro 394 na monga fula awa bakosa bango te tala mutasuni bona tanga pasi o eza tanga pasi o kama l'hôpital eza boloko mutalongo na pasi faut raisonner ya pesi bango mbongo na bango ba pesi voix baza ba lecteur ne ya sir babo ya te merci na sukiwana honorable to senti pena forage pena ya solo honorable Jésus Noël honorable de CP le mon honorable l'hôpital au hôpital MCA Sescom le mon honorable Kitia banini au sala pena o eza pona ba maman ba yaki na hôpital au futa ba frais au futi ba mbonga malade ba maman ba obima gratuit to moni ke na hôpital a somi ba kisi to moni numéro 390 honorable na biso e wana Jésus Noël o aza pena kete pona bana ya lukunga nyonso o eza pena mabelele mba imbu pena banini to moni honorable Kiti na kata Sescom to sepeli makasi wata honorable mso do soutenir ye biso nyonso na kata lukunga na kata lemba imbu bimba numéro ya moko 390 honorable Jésus Noël donc yende mwana mboka solo sepeli dans ma kamnyaso papa ya sali Noël to sepeli dans makasi pona azane fait ma kamnyaso ezaka bientôt moida na miso ya loba mingi ate Bonjour, de na bonane sengo makasi penza parce que na mon député na biso awa ko visiter bande ko na biso na l'hôpital aye ko bimisa bango donc on a na sengo makasi donc na senga bobo ça na été faut voter 390 bo voter penza ya on kana ngeka na loba merci bye. Parce que ça,
boye obima bino hôpital ofuti to nyonso esi basoigne makambo nyonso esili asala nini bokosana yango te olingi na nzela na bino epesa biso esi Satuma nanga eza nini merci na sepeli makati po bimisi biso na dispensaire to ko voter nanko yango aranga na zoloba tozana isengo ma C'est un zété. En 4 mois seulement, on tombe école, on réhabilité, on tombe. masolo na biso nyonso lelo tokosolola tozosala ngo na terrain na biso ya kimangisi naza journée mobimba tikoko mpona kovanda naza maloba nayebi bino mpe nayoka hôpital ya liboso toyaki po tosunga bandeko nyonso oyo bakangamaki kuna bazalaki na badifficulté tofuti nyonso kuna bango nyonso babimi na awa nyonso tokosala 8 forage mpona kolakisa elembo ebandeli ya 8 forage wana tosali eza forage oyo tosali mpe bato bazwa mai ya ofele eza mai ya kosomba te na biso ezali ke bato bazwa mai tobatela forage wana apres tozobanda ya mibale ya misato ti 8 nyonso efo ekoka bato bamelaka lisusu mai ya mabe te bamela mai ya malamu mai ya malamu ezomema mpe mai ya mabe ezomema maladi eyokani kuna po tosolola na libota nayeba mpasi eza nini kuna tozosala boye moto nyonso oyo azala lisolo tokobeki ozobika bamama nde toze masolo esebele baposa mpe esebele tokokutana nde kuna ya terrain kibangisi po tosolola nyonso toza nango po tosisa journée na biso oyo etali maçonnerie po permettre moto nyonso esika azali bilenge bazwa misala maboko makasi bana jak mpo na nini toyika libaya moko mozomonake babibiele wana ya libanda toutika mokolo nyonso kaka depute boyebake ntango boza koleka boyebake so bomoni bazobeta mwa to bazosala boyekala mingi te tozobanda centre de formation kolongola centre de formation boyebi ke lelo touti koinaugure yango awa na kanisa tozalaki na baninga bauti komona esika toinaugure forage place totie forage wana oyo biso tosali ezali ya kofuta mbongo te ezali mai ya ofungo lelo yango tokosenga na bino tokosala yango 8 oyo nio esika wapi bamosusu baakompagnaki biso esika bandeko na biso bamama na biso bana na biso bakangami na hôpital lelo na bo mpo na bolingo nzambe atie kati na biso tolingi bolingo wana tokambola yango elongo nde tala ntina na bolingo wana toali kokoba na misala toali kosala centre oyo tokotonga awa ezali centre ya formation ya liboso te toyokana totongi yango dans 4 mois totongi école moderne esika bana bazali kotanga na se ya nzete lelo bongo ya boye bazwi wapi centre oyo toza kotongela solution oyo toza kopesa awa donc biso
tozali kaka na ba projet futur te tozali pe na makambo eza kosalama deja sikoyo tokokoba na yango lokola mukwa tombolo président wa chèque numéro 300 na kata urne développer Kinshasa na biso Kinshasa za na bana na ya mayele tala ti batie bango na pouvoir te esengeli to privilégier mayele to privilégier compétence na expérience tozali na yango pomboka Kongo kokokende liboso boyebi tango papa wa Roma yaki awa boyebi mutu organizaki makambo papa ngai yo mutu nasalaki koyamba ya papa awa na kati ya Kongo awa Yesu Jésus maboko mpona Jésus bomoni ndenge lekaka kitoko kitoko makasi papa bengi ngai yango bomonaki papa adekoraki ngai apesaki nga médaille bomoni eleka na TV Jésus Noël papa wa Roma adekoranga mpo abi depuis akoma papa bapays nyonso akenda nana mona pays bayamba ye kitoko te boye baorganize makambu mpo atuni abi me est-ce que boye baaméricain bato bayaki awa atuni est-ce que bafrançais bayaki abi te babi eza kaka mwana mboka abi te ngai pape nakozwa avion te fo namona ye nakepa pape tokutani na pape wa Roma pape ayebisi ngai abi en tout cas makambo oyo osali apesi nga médaille bongo ntango apesi nga médaille alobi na nga makambo ya kitoko oyo osali mpo na nga sala yango mpe mpo na mboka na yo muta baréalisation maboko mpo na yo bongo bino bolingi suwe ya pa bomonaki ntango makambo ya francophonie ekei tata mokonzi ya ekole abengi ngai abi na nga naaki nakoti makambo yango bomoi makambo tosalaki na francophonie te epesaki mboka lokumu te tala oyo nyonso tosali lelo bokopona moto aza na expérience bato bayebi makambo esengeli basala bato bayebi nini ebongi mpo na Kinshasa bato bayebi pasi na bino bato bayebi nini ndenge tosala mpo mboka na biso ekoka kotongwama namoni 190 kobosana beton te vote mpe faci beton président na biso ya mwana mboka oyo boyebi ye numéro 20 mpona kosukisa lokola nayaki masolo nakosepela mpe mwa bato moko mibale misatu mine oyo mpe aza na lisolo tobeta akomata tobeti mpe lisolo yango parceke na libota likambo kobomba ezalaka likambo kobomba ezalaka nakobanda na mama moko tobala papa papa asolaka na bato maboko mpo na ye Jésus Noël cheke voilà mosungi ya ntango mosungi ya lukunga yana kombo nani kombo nanga Jésus Noël koya na yo awa na lemba yimbu vraiment tosepeli makasi nga kutu nazalaki quelque part babengi nga bayebisi nga Jésus Noël azoya namoni oyo na batv ndenge olobi awa ndenge bozalaki na pa eka bando pesa médaille nalobi ifo namona kaka Jésus Noël bobetela na maboko makasi bobetela merci mingi toyoki baambition politique na yo je crois oza déjà na ordre na mati kuna likolo na yo moni ndenge obimisi bato na bopito na bacentre de santé plutôt babimi bango nyonso namona bamama ndenge baokenda bana na esengo nalobi nakende na encourage ye ezala te mbala liboso me po ezala ozo continue toujours maboko makasi mpona Jésus Noël maboko makasi numéro combien numéro 300 après président de la République numéro combien nani kombo na ye nani Fatime papa minute oyo naza na esengo toza na esengo na nyonso oyo osali je crois que le 20 tokobosana yo te nga mpenza nazoyebisa yo
minute naza na pasi moko nalinga na kende nalinga na bima mwa muke mais na lobi na zela yo to solola pe mwa muke après na kende na information ba pesinga ya liwa. Merci mingi to betele ma rapport balobi Tchad mobimba na lemba imbu mobimba échographie elle a raté il faut ko bima libanda yango na zui mokano mokolo na telemi awa na somba échographie moko ba machine wa mobimba po na quartier Yesu parce que na lingi lisusu ba mama bakendaka musika te po na kokende kosala échographie bokokoma nango nazotiela yango bino awa ya bino awa na kati ya Tchad motuna mususu bocha pe ba mama baloba ka bana mibali. Jésus Noël, merci na parole au pesinga to sepeli na ndengo ye pe na misala o sali to moni. La plupart ba to pesa ba voix ba awa ba sali kande o sala me ba kima. Ba kima pena to mona bango suta suti koleka l'équipe na wa. Ata botelemi boye rien. Tout comme m'appelle le na la vité pour na sala tour ya forage au kuti wana pour na za pagisteur. Mais plaisir au memi biso, mema biso tina suka bongo. Et c'est moi pesi biso. Et ça la continuellement à centre Zoloba. Et ça la lukuta te pomba la sima. Soroye to yambote. Obetele maboko makasi. Boki mena lobi. Sikoyo. Parce que Makamouya Yelaki, Ayaki te pas kobogisa, Aki koluka fille. Tanguya ya Zuivi, a Salinini, Aki Abasani, Moutou Afandi, Abimisi Mbongo, Atongi école moderne, Mobimba Fans à la députée, Azoluka fille, Azoluka fille, est-ce qu'Azoluka fille? Et ça, quand elle est bonne, Pessibino. Moutou à la bouki. Anabi azotonga oui forage et bandio tonga mazoluka fi. C'est à Pambama. Yami balé. Boebi poani bakimaka. Bazalaka na ba projeté. Bazalaka na makambo web sabino te. Tangu ba rozonga awa. Otubiye. Ocho ça à 5 ans na parlement. 5 ans. Si on a 5 ans wana yone mande sili. Nini biso to ko simba na mando biso to pesa ki ya 5 ans. Voilà. Le roi a réponse au père Sabino Ezate. Moi, mon nana. Ezate pour la mouisse. Mais biso le quoi to yebi le ko to lingi. Le quoi la to eko luka vite to eko luka de développement en boka na biso. Moi to kima na biso na bino. Ezate. Yango to zolinga to sala babiloko ezotikala. Ekolo to tso sala monga fula. Ekotika la mbula na mbula mbula na mbula bana bakotanga biso to koleka ya meko sa nini ekotika la centre de formation to kosala awa ekotika la libela na libela ba mama bazali bakosalela bana na bango bakosalela bana babana na bango bakosalela biso to lobaka mingi te to lingaka nde misala eloba yango lelo tonga yawa ba mama te bat basenga yanga na sombela bango machine échographie ngai moko to na kena hôpital na sali tour ya hôpital na tuni mituna mibale misatu na constater que ezate basengi ngate ngai moko na lobi nazotiela bino ba machine échographie nazotia ngona ba panneau solaire po ata tour ezate esalaka air nyonso mama koya ezala bato bazonga ba opérer bakokuta ngoka ezosala 24 heures sur 24 ba mama balobi merci. Biso toza bato ya bilembo ndenge kaka bozoyoka bilembo ya beton biso mpe toza bato ya bilembo mpo toza badisciple ya faci beton Jésus. Maître zala na kimia mpe na sepeli ndenge oza ajuster parce que parmi babranche ya formation na biso tozosappuye mingi na makambo etali ya ajustage beaucoup plus na oyo etali baconstruction métallique parce que na yango mpe tokosala makambo ya minene na mboka mpo na nini parce que na plan na biso ya développement ya Kinshasa toza na bapont ebele ya kotonga parce que Kinshasa bamai ekatisi yango mingi e mpo na tokende rapide ekosenga na biso totonga bapont métallique mo ebele
Donc tokozala posa formation makasi na o etali ba Gister. Et puis la rappeler que kuna bosislo musala te musala wana il faut continuer ti ba forage no se kosila bosili sape o esali wana malamu pona lokumu ya bana nyonso Tchad. Merci beaucoup. Merci. Mbote papa. Na sepeli lisusu. Kombo papa. Kombo na ngai Monsieur Pablo Tony Lusala. Monsieur Pablo Tony Lusala, to betele maboko poto encourager papa. Nazali parmi les notables du quartier. Nazali secrétaire du quartier, la notabilité. Nyonso olobi programme d'action comme ça là, c'est bien bon. Mais au Bosani elo komi bane so moko. Jili kilambo ozomo na quartier monene oyo Zando ezate. Wenze ezate. Na bakisi na wenze chambre froide moko ezalaka awa te. Mais courant yango. Oza chambre froide te. Na lemba imbu mobimba. Très bien. Oyoki Nabuki Pelo Kutate. Donc vous avez mon soutien. Vraiment vous avez ma voix. Je vous soutiens à condition que vous respectez vos propos. Merci beaucoup. Merci Mingi. Sengeli toza nango 13. Zomi na misato. Neto identifier ba place zomi na misato oye kozala Kinshasa mobile. Bamba te biso nyonso tonga nyonso toza kokita vers ville. Na pokwa toza kozonga boye. Yango tosali sur mon côté. Bato bazali na côté ya Mbudi. Malueka Kimbwala bakozala pena oya bango Zando monene. Ba o bazali kobima côté ya Lemba Imbu. To identifier longo. Esika nini esengeli na biso ya malamu ya kosala wenze ko ngai na pesi notable na biso elembo pongana etokanga tozwi manche to tozwi yangote tangu tokopona esika kosala ma lokola ngai naza commerçant te nani akogere esengeli nde nasali forage tosali coopérative tosali si chambre froide wana tozwi yango topesi bamama oyo baza na kati ya coopérative ekomi chambre froide na bino nde esika ya kobomba biloko bino moko bosali espace ya gestion bato oyo baza kobombisa biloko na kati bazofuta mwa eloko mpo babomba biloko mbongo bazofuta wana yango nde kobanda kofaire tourner mpe kofaire fonctionner chambre froide wana bosimba oyo na kosalela bino ekozala kado ya mbongo ya salaire na nga liboso ya kidepute oyo nakozwa maboko promesse nasali bino parce que ndenge kaka nalobi échographie eza te tokoki kondima te chambre froide mpe ezanga awa donc salaire na nga ya liboso na oyo ekozanga oyo nga na kobakisa likolo yango nde chambre froide tokosalela bino awa merci mingi maboko makasi na 390 Jésus Noël. Tozwa mutuna asuka ba mama balobi te. Zena. Moko. Bon, jeune moko mata mais moi c'est pas mata te. Ba mama balobaka te. Mama ya koloba mama yoko makasi. Nakopesa pe maloba akoloba mo muke. Ya yo zela no, to pesa no mère. Merci maman. Ndenge oyo kotala biso awa na quartier Tchad. Na ba nyonso oyo sali. Nga mpe naza na posa nga na Tchad na likolo. Kuna biso courant passe. Mai passe. Naza na mwana hôpital na tike na hôpital oyo nayebisaki oyo ozeisaki nga wana. Nalobi tika na ya pa papa na mwana mpe sepe batonto na biso. Botika aloba ko ba encourager. Courant passe, mai kuna passe. Donc pepe kuna wenze passe. Ba oyo bazala ba yo mpe osala biso kotalela biso makambo oyo mais nasepeli nyonso oyo osali mpona biso yango na Jésus Noël mama biaza mwana hôpital azomwe pakolami ennemi de la pauvreté tometeli ya maboko makasi yekosoka te Jésus ennemi de la pauvreté
sali. Mais pour la biso ba Diogo honorable. So ba Diogo balona makolo toza na terrain te honorable. Na ba concurrent na biso ko moni a belé terrain osate honorable. To betaka balona balabala honorable. To éviter pour la biso ba Diogo proposer nini honorable. Toza ne logote ba concurrent ba sa ba confidentiel honorable. Mon parasol les até to les la honorable. Pour éviter nini ko bongisi pour la biso ba jeune ba Diogo ba footballer baza awa ebele tout. Papa notable Azali. Papa notable Akei. Papa notable Azonga na Azonga sa papa notable pour makambo ye komo sengai. Pona nini na zongi si biso toza batu tozaka makambo na ba action. Na sima na biso awa boyebi na uti ko salisa 3 terrains à balle 3. Na salisi terrain na Mangala. Na salisi terrain na Kimbiolongo. Na salisi terrain na Lofo na côté à 140. Na sali 3 terrains na ba poto moderne ndenge za na ba stade. Na pesi na ba filet, na pesa ba équipe nyonso kuna soki boyebi te na oti ko clôturer championnat o ebetaka kuna. Na clôturer ki yango dimanche na Kimbiolongo. Donc kuna esina tongeli bango ba terrain misatu mobimba. Siko na zongisi papa notable pour la nuit. Ngai pour la salle terrain. Et sengel na ba notable ba bisanga papa. Tala bupanzi yango place ko sala biso terrain yango. Ngai na kotinda ba tracteur. E koya kati nyonso. E bongisi nyonso. Toche ba poto, na pesi ba filet, na pesi ba varese ba jeune ba zui. Soki yo la kisinga ite, so na bina osala katia, moi ki bangisa bi terrain na yi. So na bina ba notable bo sangana. Ndenge na pesi bino musala. Bo luka terrain, poto tonga marché, bo luka pe terrain, oyo toke ko aplanir, to tindi ba tracteur eye poto ko kosala ba jeune na biso terrain. Demande mususu na zwaki kaka makambo ba sportif. Il faut payer tout le que la bango moi sika ko sala dojo, c'est-à-dire moi bâche ya bien, moi nini ya bien, to bongisa li bango to aménager. Mais wana pe bango ba basengeli, ba ebisa biso e sika nini to sengeli ko sala yango. Tala tina masolo oza qui est important. Pobo yo kanga, ngape na yo ka ba posa na bino na yeba ndenge di to ko sala ngo elongo. Papa notable, boza mukumba makasi. Merci, mon excellence, honorable plutôt. Awa déjà dans le quartier Njimi Kilam, nous avons déjà dans le terrain, nous avons déjà dans le terrain à Lissano. Nous avons déjà Azali Awa Ayebian. Mongo, pardon, à Lissano, Mongo, terrain à Mongo Ezali. Si dans Pembeni à l'hôpital, nous avons missionné. En cimetière, nous avons mais nous avons soufflé conformité. Il faut pas que la conformité, c'est-à-dire que va clôturer, tout ça. Merci beaucoup, ça va droit dans mon cœur. Je vais voir mon président, c'est pourquoi je porte un cahier dans ma boca. Je vais vous numéro de contact. Tozo pesa notable, ma coordonnée nyonso, pour yé mutu agoye la bino sango, makambo tokosala na yo pe. Makambo to bandosa na yo yela ka pe bandeko sango pambate mingi to komaka soki to komosa ba réunion to bandi ofungola makambo fungoma ba o bazaki ba représentant bazo bloquer makambo nyonso makambo zo na suna base te. Donc bokosala biso pe malamu tangu tozo yamba bino tozo pesa makoki pa makambo ane salama bombe makape sango bandeko bazalaka informé. Merci mingi pendant que Soukissa, Topesi, Papa Ngaloba, Tosukisi, Topesi. Merci papa. Na CPI vraiment, na présence na yo na contre na biso. Personnellement, nazo ko ajouter na eloko oyo mama auti koloba awa en ce qui concerne l'électricité. Franchement parlant, nous vivons dans l'insécurité. Puisque de l'autre côté, le côté de Tchad, le courant est vraiment stable. Nous avons vraiment sollicité. Sauf que nous avons sollicité.
Parce que nous vivons franchement l'obscurité, surtout sur le long, il y a un chemin de fer. Il y a vraiment trop de tracasseries. Vraiment inexplicable. Vraiment merci. Merci Mingi. Pesa pe papa maman te répondre maman ko. Merci. Préoccupation dans les pour la maman. Mon père qui a présenté. Papa ou la maman. Ok, ok. Le président de la République a signé une loi sur la maternité gratuite. Ok. Mais si on a un fula, surtout la mission de l'Imbuna Tchad, passant de l'Imbali rétérité, on a bénéficié de maternité gratuite. Et c'est le col de l'Imboloben Nabiso, la zone de santé de Mongafula, va élargir, va pour le centre de santé net à Nassima, Kimbo. Mais aussi au Cabo là-bas, jeton. Mais maternité gratuite va y bien côté. Mon père connaît le favorable, mais maman a biso à on a. Maternité gratuite, moi je bénéficie de l'égalité pour le centre, vous allez retenir. Merci Mingi. C'est-à-dire le voir à la Solana Fati Béton. Makambo na Lokiawa, Boye Bake, et commis déjà l'amateur à Fati Béton, Motomoussous a remis pour que na ministre de santé, le centre et quartier Union soit retenu pour bénéficier d'ango. Nazaki na délégué na bino na kenda qui déjà na SNEL. Boye ba ke boza na programme kalamingité ba ko installer les bino déjà transport ba représentant oya base tozaki na bango ba yebi déjà ba démarche na zo sala na niveau la SNEL. Merci mingi Mboule menacé biso na pesi député na bino maloba 1 minute. Viva! Biso tozawana pona ko relayer makambo ezoleka na base tolobela bango bato bakozala likolo. Donc ceux qui bopesi biso chance ya lelo pour élire biso avec une majorité écrasante bokozala décidé. Dans la choix na biso n'est pas papa Jésus Noël, c'est parce que tout le monde que quand il naye polo ezate. Quand il naye musala nde ezali. Et tellement que Alingi a travaillé mingi na ba jeune comme Fati Beto, yango nde biso nyonso ba jeune ya Tchad. Ya monga fula mobimba toko soutenir ye. Numéro nangai eza 639 au conseil communal ya monga fula. 639. Est-ce que toko ki to répéter biso ensemble? Encore. Bobete la Fati Maboko Makasi. Jésus na Noël, banal bazo kanga makasi. Bato Noël, est-ce que bato Jésus va l'équipe non? Bato Jésus, bato Noël va ou l'équipe non? Toni toye bango ina toi. Jésus Noël, Jésus Noël, Jésus Noël, ya baba nani bazali kolo. Ina toi. Jésus Noël, Jésus, ina toi. Décembre. Jésus, Noël. Alors toi, Jésus. Jésus Noël, 300 Kikani. Bona Lukumba Sika, Yéwana Tokofote, Motema Michael Simba, Jésus, l'homme grand cœur, Papa social, Jésus, Jésus, Jésus.